Moi je comprends YouTube mobimba ba s'acharna nanga parce que ba sous-estima nga na nde nazalaka. Azana ba sacrifice azo sacrifier na coulisse pour na vie na ye. C'est impossible na vandisa entourage ou travailleur nanga na lobana ke po ozo succès o nga na nango nga na kabela yo na ebiso kete yakanda kwanganga atezanda kwanganga non la sauter. Et ça la rendez quand tu vois que non tu as été trahi ou bien yo peut donc trahir moto. Il y a pas, c'est comme ça les Congolais. Nga soki lelo trahison bino boka mo comme sanga talaka ba pasteur. Muta sungi asombeli obanda kwa saleli nyonso mais ozo trahir mutu kolobake baza bandoki. Nazana ba makambu na ba maison o na sala ka mokili eyebite pe na kolinga ke yebate cause ya jalousie. Ebele ba sali ba mabe. On m'a dit ba mabe muto sala ba mabe na nkopo faire elobis internet. Ebele ba sala ngopo ba tuba loba sur ba kombo na bango. Ebele ba mitika mitakala. On m'a dit que muta mi avandi pe aye mona kwa mo mutakala kwa ba kangie photo. Pour internet eloba surier. Makila na yo bomi yango po na mbongo. Donc trahison eza partout. Ata ba oloba na ndinga malamu, ata na ba oloba ndinga mabe, quelque part bazo faire avancer kombo nanga. Mutu mo ayebenga te, ata la bango ah Sarah to la ngonde nanyo. Il y a centuple, il y a multiple. Ba effort na sala na se mukile ebi yango te. Mais ba résultat nango ezo choquer bato. Il faut me supporter parce que d'ici là non mata sous business class pour la France. Il faut na bomelango bato. Faut na simba kisi. Mais kisi nanga yango déjà na zolo ba secret à repesa même na Bible. Comment mais pese repesa mais là yo t'a dit. Mais ce qu'on a Sarah na tiki mutakala libanda te na bimina mobala batute na sali prostitution te na bomi. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les abonnés de Sarato la Télévision, les abonnés de Télémonde 243. Boye imala mon émission Nabino, le code de bonne conduite. Cette émission Nangambuya Sarato la ezalaka zigzag, c'est ça. Zip zap. Voilà, donc c'est ça. De l'autre côté, il y a Télémonde ezalaka rétroviseur. Voilà. Toza lisune sengo ya koyambela bino la grande dame, cette femme actuellement sincèrement azana page na kombo ya Sarato la le lot tozo que ne le sous une fois ko kundola makambo biso to tela ki bino pose mon kolodo utaki koleka ba vérité o peut-être nanu boyo kate nanu Sara abimisa te nanu solo la bongo te na bino bandeko bolinga kaye bokolanda yango mukolo mwalelo na émission auto sala awa bon délivre azali derrière la caméra azo réaliser émission après singa juste 30 petites minutes bon ce qui peut au PC 30 petites minutes c'est que libanga noto longolango et j'en profite pour aussi dire un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Kalanzinga, merci beaucoup maman, bientôt beaucoup à la Kinshasa avec papa. Un grand merci à maman Déborah Lubanda Kilo ma mère à Calgary. Un grand merci aussi à TK09 l'international depuis la France. Merci beaucoup pour nos passages conseils Nayo TK09. Un grand merci à celle qu'on appelle Priska. Priska, merci beaucoup Priska, babuk dédicace à toi Moninga ya Hermine Kamalando. Priska, tu as un problème avec moi, donc il faut donc régler. Bonzambe Azwaloku Monzamba Sepelana. Voilà, bon délivre ce qui te le langage moko. Oko fongola biso bandeko balandi ya Top Media Télévision. Toke malembe ba mona ete nazalina Sarato la moko toko yambalelo toluka moto PC maloba. Bon délivre non la sina yo. Poto luka moto pesa mona mboka Sara maloba. Mbote. Mbote ngala pa ya batadi. Bonne santé. Santé kitoko kitoko makasi, Dieu fait grâce. Ozo ningisa mikolo Sara. Ah oui hein, eza étoile. Ah étoile. Ouais. Secret eza nini? Secret zaka moko. Jésus-Christ de Nazareth. Ah ok, Jésus-Christ de Nazareth. Ça te fait comment Sarah des fois quand tu vois au fandi bena boye au moni bena groupe mo ya batu bande comment boye bazo sala émission na kombo ya Sarah tola au lobby azalaki et l'autre côté. Ça te fait comment? Et ça l'a bien mon côté dit. Oyebi combien de personnes oyo oyebi ke soto bito chaka YouTube Kishasa to cha bande kona biso ba na potote kaya Kishasa oyebi ke tokotanga ba chaîne te
tokotanga ba journaliste te o msunanga na to ebikuta ta bango te même ba combo mais ba sara ba mission sko eza facile te que batu moko boyo yebi bango na vite mais ba vanda ka ba 8 ans ba parler sur yo c'est la grandeur eza grandeur parce que même mon eloko wana batu bafutela ngombongo balobela sur yo tozanga na to sara même musala pourquoi ba ministère ba yaka vers ba journaliste ba futa mbongo promotion et tout ça parler sur moi faire tata oko sala eloko batu babeti yango kara balobela ngo toyebi niveau épiqué yo et ça la montée en passe parce qu'on a la vaille na kabo na futi mutu ni 1 franc ni 2 francs ata baolo balandenga malamu ata na baolo balandenga mabe quelque part bazo faire avancer kombo nanga mutu mo ayebenga te ata la bango Saratola onde nanyo abeti Saratola aya tali isko Saratola tali bemisa Saratola mais elle est très intelligente oui à s'abonner na yibibino abona comme yanga vous comprenez c'est comme ça eza pe façon ya ko ça elanga marketing ngala mona ngo soki baolobela sur yo c'est que oza vraiment na étoile donc oza à la page nengo cholo bawana nga e dérange nga te na kumisa nzambe parce que belé ba simbela ngo kisi po baloba sur bango e belé ba sali ba mabe po omoni ba mabe muto sala ba mabe na nkopo faire elobis internet e belé ba sala ngo po batu baloba sur ba kombo na bango e belé ba mitika mitakala omoni ke mutami avandi pe ayemo na kwemo mutakala kwa bakangie photo po internet eloba sur ye e belé ba publier pe mitakala photo e belé kaka po sujet mikolo ane koma na kombo na c'est que po balobela sur yo eza na ninga malamu eza na ninga mabe ya il faut l'énergie mais ce qu'on a Sarah na tiki mutakala libanda te na bimina mobala batute na sali prostitution te na bomi mutute na ibeloka mutute mais batumo balobela sur yo à la gratuité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, Maloba Saratola. Bon de livre, essaie un peu de revoir ces micros. Nazo sentir ndeti nazo komate. Est-ce que micro donc ils ko fongwama. Bon de livre, une façon de tia transition to mais la moi maille avec Saratola et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Adasa oyo eli biso mama okokita papa lingaka ozala pla ozala bien nasi adasa ekokitisa ya okokoma tayo okokoma maneke okokita tomela dasa okokita ozala nzoko okokita ozala vimba okokita na jia dasa yo mama oyo vimba mama libumunene na jia dasa okokita pesa confiance tadingala pa zalakango. Voilà, merci de retour sur ce plateau. Bon de livre, merci beaucoup. Merci pour la transition à Mokié au PCBiso. Bandeko Balandi, je suis très heureux. Nakanisi Adasa, ezali produit o eza pona bino, pona nga, pona yo et puis pona bisonion sodo, c'est-à-dire pona libumu et ezonga na état initial. Donc nakanisi to télibinango une façon ya kolakisa bokasi efficacité ya Adasa oyo. Saratola, une petite question avant to kota na mamoussous. Est-ce que place ya trahison na vie na yo ezalaka nini? Oui, t'as dit tant que tu vivre na vie na sa moyo yo yebaka ngo ba trahison e bando sala makaka. Pourquoi trahison yo sala ma parce que mutu nyonso talinga koma na place ya mutu. OK. Mutu azotala ke na travaillera na ye alekinga na eloko te mais ndenge nini ye azo évoluer ndenge nini ye asombi boye ndenge nini ya voyager ndenge nini ya sali boye or batu baye baralikambu ya étoile chance na destin te na loba likambu na met fois so muta comment comprendre que muna muta na ta na nzamba roulage c'est que nga peta na nga ekoka travailleur a commis na posa comme le rôle la patron le quoi ça la boye c'est que nga peso na longwe na sali boye rosimba et belé ba longwe simba te nga nazara pa ken na longwe pa ken na sala chaîne nanga et simbara te na longwe pa ken tant na sa chaîne nanga simbite na ke pa Mike Lokamba na suis sous temps na travailler na Mike na sala chaîne et simbara te na continuer sous peka na chaîne nanga wana tina ke ti pembeni ya grand leader l'aurait héritier Watanabe na pesi mbote
esimba apeka te nazosala bavia malonga te mais ntango ta nzambe ekoki j'ai pas forcé po bato mosusu bakanisa kozala pembe na musicien to kolobela musicien nde epesaka makambo te nga azala pembe na fali nazala pembe na héritier epesanga makambo te nazwa mpe temps moke na nga nalobela mpe fere epesanga makambo te donc c'est que temps na nga ekoka ete tadi donc bato bakoma na niveau ya kogérer batemps tala temps ke lelo naza travailleur à Sarah lobi peut-être penzamba kosala nga grâce chance et sourire mais mutu nyonso akomi na poste akomi koenvier yoka siko ba réflexion ya bato biso tosala ba émission tonvoa misala nde ye biso bavie ezobonga te voilà les raisonnements. Est-ce que avant yo ya kosala émission na chaîne nanga okutaka chaîne nanga te ke bonga déjà ezana ba audimat nango mutema ya mutu Congolais za mutema mwindu Congolais lingi komona mutu amatate et puis chose grave Congolais lingi komona mutu amatate ngaso na moni mutu o mata ça elo wa bien na olukana travailler na lekae différence ba Congolais za Sarah o mata boendeni Sarah teka baji baji wana eza ye so eza ye photo bomele cop ya olukata sala ta ji moko elekata ji wana Sarah oteka mais oluka aboma na cop a Sarah que Sarah teka kate c'est ça les Congolais peut-être Sarah ba revenir na ezaka agité peut-être Sarah ba revenir na ezaka majabute ezaka azirte tam so za makamne mo sala cc yango l'autre fois na ebsaka yo nazana ba makambu na ba maison o na sala ka mokili eyebite pe na kolinga ke yebate cause ya jalousie. Voilà les loyo bandeko na biso baji adasa ba komi ba victime azir pe ba lobeza ya ngati po ba yebi kolo na ngote ba yebi mukolo na ngote mukolo na ngwa yeba na te ça na tuni question moko mais na monde ti donc comment répondre na mambibile te nazolo baka tadi nazo expliquer parce que na tuna ki trahison ezalaka na place nini na vie na yo eza na place trahison eza na place abatu nyonso tant que tu vis dans la vie il faut s'attendre na ba trahison. Est-ce que une fois peu tu as été trahi au kutana na trahison plusieurs fois et ça la rendenge quand tu vois que non tu as été trahi ou bien yo peut donc trahir mutu et que non yo moko do trahir mutu nga non na trahira mutu te naza na makila trahison te OK nga loba to bebana je suis vrai nga so to bebani et c'est tout je trahis pas mais ce qui na moni mutu salinga trahison et chokanga souste kale e banda ko chokinga mais vu que na comprenant que mutema ya mutu surtout ya congolais eza mabe makasi balinga komona mutu avancer te so na monika mutu mo salinga trahison nabi au revoir à motema mabe voilà et ngai après avoir nga soki ba trahison ekoti pa na nga bato basalinga ngo élévation ezalaka derrière ça donc so moni bato mo ba trahir nga na kabwani na bango nzamba fungoela nga porte mora élévation mususu na mati donc trahison eza normal ekokomela nga ekokomela yo tadi ekokomela bandeko na ndaku pe trahison eza ka te mutabalabala même na bandeko na propre bako trahir yo ton mari peut te trahir les enfants donc trahison ça existe existence nango ezo exister parce que toza mitema mabe motema eza mwindu trahison tambola na motema mabe nazara bien atadi batuma boluka tadi basali mabe mais tadi pe tadi amona rendre yenda lekanga na mayele yende makambu yende batu nyonso tu balingaka a trahir yo pour un petit rien abosani tom subola munyo soyo salela e ka pona trahison sepelisa batu mais après avoir trahir au sepelisi batu liko nango tu gagnes quoi point d'interrogation donc na sa moyo yo soki trahison ezo sala maboka mo raté botika pe ko sa batu bolamu te ke batu mo ba trahir yo na ko sa su batu bolamu te oui oko décide ça batu bolamu te mais so eza don na yo nzamba pesio eza secret réussite na yo continuer ka ko sa batu bolamu mais so moni batu mo ozo tambo na bango bazaka toujours na trahison quelque part il faut stopper tu risques batelo poison basalo mabe parce que bazo trahir yo ba lukane mutu na elala donc trahison eza normal na ba vie batu nyos tout a dit voilà na moni to continuer kana à l'Europe déjà kuna na monde to commune na ba
à 10 minutes déjà. Sinon, tu peux délivrer au salon. Sinon, ça va couper pour ton assistant mon nez. Photo de quoi moi tout solo là. Donc voilà. Donc lorsque tu parles il y a trahison au Saratola. Est-ce que aujourd'hui ici et comme là une fois Motumoko a proposé que non Sarah tokende ndako moko boye place moko boye pour que okeno koluka élévation na yokuna herboke bozongi mutwana doit trahir te non ba proposer ngati na po kuma me mata mwanda ko mo boye te déjà ngai na koli penza na sema kolwa Yesu na yebi na agrégité na yebi ndako nganga te déjà pe pour ton information oyebi que même ndako nganga po mutala kisofa lingo ah OK balaksa te mutalaksa mutu place azora succès te ah OK eza pas citadine mutako sauter eza la ba l'action nzela nzambe eza ba l'action nzela o yanganga balaksa ngo batu te tous les denzela non na mona te mutu moko binga na bon samaritain bon ngalo na zo akisi na malueka yango nde secret na ngale tadi toke opose akisi wana te déjà congolais alinga ya dominer mutu OK ya les cas à likola mutu ce qu'on kabo na facilité tadi na bité tadi ya to ke na la so place nga na zo succès bonga na otokokana na laksa te ou bien yo lekanga esimba te na yebiso ke tadi bon papa na ona mama na opose succès ce qu'on nga na gagner ni Sarah ozochanga na monoko makamoko na posa otuno ba question te ozochanga monoko ba maloba mo na monoko na posa otuno ba question na te terrain wana bon livre lia yo na lingo kende te mais supporter biso bon de livre Sarah une fois pe yo non o proposa même mututé que non au monde deux abo secret ya récite il faut otambola makolongolo il faut boma maman il faut boma papa il faut simba kisi mobo il faut zoado loko mobo po e matsa makambu na entourage na yo na no sala te wana ko no sala te pona olinga te mutako kanananga oh nzambe kutu weba nzambe na sata ba welani gloire qui leadership donc c'est impossible na vandisa entourage ou travailleur nanga na lobana ke po ozwa succès o nga na nango ngana kabela yo na ebiso kete yakanda kwanganga ateza nda kwanganga na laksote donc atana kenda nda kwanganga nanga na koki ko lakisa mutu te ezala entourage ezala ba collaborateur ba travailleur je peux pas parce que mutalingara azala en élévation na yé moko nzambe na sata ba welela succès na ki leadership donc nga na koki déjà jamais ko vandisa ba travailleur nanga pona lakisa bango nzela ya succès o nga na za ata baninga na yo na sala te na lakisa te na lakisa te tadi ata na ando kina kotaka ba ndako nganga en tout cas toza camarade nanga ya non la sauté eza ansoki pe na saela ranzambi so pe na saela ra satana na ko la sauté poko maloko anga non la sauté. Voilà Sarah, est-ce que aujourd'hui ça peut t'arriver aussi la personne qui t'a trahi ozongela koliana esanimo? Impossible. Ba mesure nini ba garde fou nini bandeko parce que émission ici nous le faisons pas pour Sarah, nous faisons une émission pour na bato pe ba bandeko bozo ko la bazo le kapé na ba trahison tadi ouais voilà pourquoi na lobito continuer kana lire tadi trahison bandeko ba otala biso baza trahi na bana na bango ngana na mama mo na yamba na histoire vraie aolela mwana aboti aonyokola na poto mwana ngo ye mutabimisi mbongo na Kishasa amemi voilà azo wanga nae wana mama nangate makambo ebele c'est la trahison bato ebele ba ole kana trahison eza nango kate ke travailleur ni trahison eza même kwenyonso ndeko na obo utami tata moko mama moko ako trahir yo tango mibali na biso bakenda kolinga basi musu pembeni c'est la trahison bana bako trahir to continuer kana trahison na moni trahison ngo eza intéressant T'as dit comme exploitation par l'homme. Trahison. Bon de livre fatigué mi sota simbi carnet. To continuer bon de livre tozanan. On se comprend. Donc trahison même mi bal na bisonné ezalaki akiolinga mwasi mususu. Et ça trahison, c'est la trahison. Na français to bengango infidélité te. Et ça trahison. Bo chaf mo na bien. Infidélité pour na bolingo mais na kombo na ngwa bien ça trahison. C'est la trahison à trahir mwasi nae.
bayokana bongo te ya salango eza lokwa contrat moko boyokana kina mutu bozalaka bien bo vivre ensemble ba à côté si troisième bord mopandi c'est la trahison donc trahison ezo sala mapa tout t'a dit ezaka pona ngate eza pona yote eza même pona batu baotala biso trahison sala mana ba famille yaya abomile ki potika na lopango c'est la trahison makila na yo bomi yango pona mbongo donc trahison eza partout ngana lobango après Lucifer c'est les Congolais. Comment ça? Oui. Lucifer au comparé na ba Congolais. Oui, mais pourquoi? Congolais lingaka amona ndekone avancé te. OK. Congolais linga ndeni. Ako linga a sacrifier famille mobimba baza bata pasi. Po baya ka ko senga ye. Ko lelela ye ka. Tala motema congolais. Donc soit moni muninga soit linga sa nete amata abandi ko étouffer. C'est ça les Congolais. Congolais travaillera te que Sarah azana plateau Sarah zuba sponsor. Nini sala ki Sarah ba sponsor wana balanda kai. Mutazo comme à niveau réfléchir bongoté que peut-être balandi pour na plateau. Peut-être pas ça rabé mission na plateau biso za yo sa commission na sima caméra okoma oza anonyme yebisanga mutuni na kwa ko signer contrat na muto amona na ate yebisanga na a Orlando wapi aibi yote aibi mobile note aibi bana no bakozwa yo wapi oza na adresse te c'est tout à fait normal so bolingi bo travailler bozo ba collaboration minene ya bo bima na basima caméra bozo batama pourquoi bozo bomba ba choko bozo bomba nini hein mindi manga benga ngo eza complexe oza mabe oza kitoko oza ndundu oza nini mibimisa eza musalo ozo lingo travailler mais bima na caméra ba mona yo boye omona ba sponsor ba koya na mona ga Sarah na mona kaye na mona mwana na mona mobile ne aza muta sérieux to confier yango moni ngana zo travailler na ba sponsor sko ya rolukata te améliorer musala na emba mo à côté li Sarah Keto. OK. Il faut to kaboler na ba sponsor, faut to détruire. Bref, on est ba sponsor nyonso ba circuler na réseaux sociaux ba uta apananga. C'est la Sarah. Ba sponsor nyonso bazo circuler na réseaux sociaux ba uta chenga. Nande. Non yebiso vérité. Ba bandaka pananga. So na pesi bango contre l'équilibre kolo misuku to travailler pété so contre l'équilibre kolo ba talisi mbama côté na bango côté ba kendaka. Mais si tu peux travailler na bango, so na moni abano lexa 2-3 maloba ponga na se respecter na ebi musa na ngo na kati. Quoi? Plus question, travailler na bango. OK. Ba msusu pe ba yaka ba proposanga na boya bazui na bango pe ba chaîne mususu. Ba sponsor rebele ba uta pananga. Pourquoi ba uta pananga? Faut ba luka ba yeba nga benda bango na kisi te po ba tunyo se koma kisi. Ba tu ba otala ke amona naka. Ebele bazanga na ba mona na kate ya ba mona na te donc mutu pas confier yo eza moi passe sikoyo Congolais za muté ya mabe a luka ye bateke pourquoi t'as dit azo mata il faut ta la bémission ni t'as dit à salaka est-ce que t'as dit à clashaka est-ce que t'as dit à salaka bon yo po bajo tala na copier na ngata t'as dit na sala mieux que t'as dit Congolais ça bon te malam ku to sala be fort to sangana to détruit t'as dit Tadia Kouya Abambana, allez biso, ba remplacer au PT pour ton information. Congolais ta bambio a remplacer au T. Voilà. Ata saleli o campagne de déstabilisation a koko sala o yuza o salati a koko sala ngote a koko sala le meilleur de toi te tout le monde on a majabu tala incitation à la haine à la gratuité nana sala le kosko est meilleur que les kamajabu non peut tout monde jusque là il y a pas c'est comme ça les Congolais nga soki le lo trahison bino boka mo kam sanga tala ka ba pasteur muta sungi asombeli o banda kwa saleli o nyonso mais aux autres trahir mutu kolobake baza bandoki. Allez-y imaginer comment les Congolais fonctionnent. Donc, trahison, bandeko botala biso, eza partout. Kotika kosunga batute pour la trahison. Pour trahison, ezala kaka. Mais na sa moya lelo lokwa poison de komi aya. En tout cas, ceux qui bat trahison ezoleka, il faut mettre les barrières. Il faut au kabwana na ba. Na bakiseloka moi maloba sarato la. Na bandeko bazolanda yo. Ndeko moko a été trahi 2-3 fois par entourage, mobali, famille et pas bami naye. Attitude nini akoki kozwa face ya moto déjà ou ya classement bo ya bateau déjà ba memaye na ba trahison.
En tout cas, t'as dit, olobi likamwa bien. Omoni na moi kalanabiso awa, moi kalanabiso awa. Oyebi ke tozala pe to swani na yo t'as dit to fingani, to kutani pe batu bavandi sibiso to yokani to lepe fufu. Na komi ko yo lia pa na yo pokomo yo lia pa na nga. En tout cas tozongi nde tozalaka. Mais lelo iza subongote. OK. Lelo ekomina ya koboma muta komina niveau ya ke Sarah ninga zawana no sepela nete pourquoi ka yenda zozwa photo lalisa mutu na ye mutu soka sa trahir yo kala toko kayo mona ke muta trahir nga senga pardon tozonginde tozala ramelelo eze subongote poison ezo circuler so muta trahir yo yaya boka bwana olimbisi de loin to komana ata na WhatsApp ko approcher sous pembeni te pourtant azo zonga ayo bomao. OK. Ce qui pour kala toyebaka poison t'a dit faut robeta rasete o. Oui bi kenga kala na eba poison ka pa ba mouvancier. Oui, batambongo. Oui, poison de zaka pona bango. Poison. Batu moko do classe a batu moko. Nde poison tambolaka. Mais okumoni ke poison lelo bana muta pusu. Ba laisser poison. Muta pusu. Ba laisser poison. Si kotina nango nini ke mutu mwa sasali au trahison après aye ko senga au pardon to a reconnaître ou embrasser au kufa au tchelo poison ceux qui trahison c'est salami nzamba la kisio motema mutu wana nzamba fungole onde miso mona po bazui chance a roboma ote kata bango bokabwana penza ceux qui pardon na musika ya boni na WhatsApp ndeko nanga oza bien to suki wana ko pese sous chance te bo vanda tande na vaina tadibo pa ko tshelo ngata ya mbote na maboko olango ako tshelo ngata ya mopepa fuli olango. Il faut être très prudent dans la vie. Voilà, mesdames et messieurs, namoni kuna déjà si ba tiaki papier na bango likolo. Mais ngana bois ka isusu équipe technique oté. Namoni photo so na kaka. Donc lokola pe bango bazo trahir ngato kabwana. Ah ba ko titi trahison. Ouais, mais parce que au comme tricage émission comment bino bogo bando kata émission ka 30 minutes juste c'est pas bokati lokola na lola. Sarah aujourd'hui regret na yo ezalaka nini quand tu regardes Sarah Tola Mosala naye, ce que tu fais, Oignon Soyezo ko entouré yo, le plus grand regret ya vie à Sarah Tola et Zakani. L'amour que j'ai pour na bande konanga. Bande konanga c'est pas seulement ma famille. OK. Pour Bible lobby na 10 commandements linga muninga na ondengo milingaka. OK. Na sa ila rango. OK. Donc l'amour que je pour na bande konanga iba congolais to bande konanga nyonso o baza batu. Ya on les a regret na mena koki pe ko changer mutema nanga te. OK. Na approchera batu facilement. Na embrasser mutu na commission loka famille. Na komi oyo ka pe passe na ba problème na yo. Na commission y posa na problème na sungi na pesi. C'est ça mon plus grand regret. Mais moi na changer motema ngo ezate parce que za ndenge nzamba kelanga ta na zu décision na kokaka te yango pe nzamba épargne kanga pour prière na ngezala nzambe lokwa na kokoka ko détecter bato mabete ata poya na bato mususu akoya aza bien na yo eta dit mais après quelque temps esprit na échangé akomi na bula salo mabe na yebisa nzambe soki bato bakomi na bula basala nga mabe ko permettre te kabola nga na bato mabe. OK. Kabola nga na bato mabe ya prière nanga donc regret nanga ezala kaka nazala mutema wana ya koyamba mutu na facilité olingi epé et après c'est la trahison mais ezandenge nzamba salanga je pas le choix mais ils a parmi ba regret na regret anga mo sona vandi so na ebaka mais na embrassara été na sunga qui vraiment pour na passi donc voilà c'est un peu ça. C'est que tu ne peux jamais que ça la vie na yo Sarah Tola quand tu te regardes je te dis je ne peux plus jamais faire ça. Na salaka to na ko salaka te na koki ko sala ngo isusu te. Donc c'est que na salaka voilà. On a koko sala susté na vie pour embrasser bateau facilement. En tout cas, je ne le ferai plus jamais. Voilà, merci mesdames et messieurs.
Les abonnés de Sarato la télévision, voilà, les abonnés de Top Media Télévision, Bandeko, il y a Télémonde 243, Boyende Tozo qui est lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Nous faisons nos émissions comme ça justement, c'est pour apporter en plus et pas nabino, nabandaku nabino, naba plateau nabino, naba relation nabino, naba entourage nabino. Regardez tout autour de toi, au salaganini, pena banani. Qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Une fois si tu as été trahi, il faut y aller. Il faut orienter ma colonne pe vinayo. Évitons. Il y a ça là que non ah le col a déjà eleka qui na limbisi na bosani. Oui, voilà. il y a certaines personnes ba lobaka ko limbisi za la gobosanate. Vous avez totalement raison. Limbisaye mechaye musika na parce que lobby à cause de la paix obstacle parce que la personne a trahir à trahir lobby paix à continuer à trahir. Alors nous devons éviter certaines choses. Aujourd'hui quand tu vois campagne Moboé, il y a bien été contre pasteur Mokoboé ou contre société Moboé ou contre produit Mokoboé à la télé. Tu regardes maintenant et ça lui au mabé campagne Moboé et qui n'est pas détruire et l'eau peut-être moto à construire pendant beaucoup de temps. Et koki ko salayo ndengeni so trahison de comité na ndengwana. Non mais ça choque. Un conseil na bande ko wana poto mkamoto kabona pour 5 minutes ngo bachelinga. Ça choque parce que oyebi combien de temps mutazuite pona concevoir oya azale loto oya asali lelo mona na miso abatu. Oyebi ba pongini nitazangaki azuita azolala te azokoluka yeba basalaka mélange ndenge nini basalaka boy momoni mutu mona facilité sans cause parce que cause ezalaka soki ba client o basomba ke loko ba réclamer loko eza mabe mais batu kaka basangani pona ko détruire eloko mo mutasali na ba effort na e ozomona niveau ya motema mabe ya congolais mais Dieu tellement nzamba alaka juste peu importe il y a ba campagne ya batu alongi saka bana nae ya on a utopesa exemple ka mingi te majabu kaka oyo tala ba émission na ba pasteur ba salela e ba ticket sort na bango ezanini majabu ezo avancer zo continuer donc ngana oloba na bateau bozo passer ba moment difficile ya trahison ya modèle wana et courage parce que nzamba a tellement juste ata mukili mobimbe sangani pona ko seka yo to pona ko détruire produit na yo to pona ko détruire carrière na yo mutana un mot na vie na yo ya ka nzambe mutana un mot na business na yo ezaka nzambe courage à majabu gospel courage na azir courage na J-Magique Adiata Dieu est juste donc voilà mesdames et messieurs Dieu est juste voilà la justice pourquoi ça baoba c'est pas facile voilà la justice il faut nzamba peso accès omoni batu mususu nde basara babilo na bango boye oyebi ba sacrifice basala atetadi nga deux fois na se privaka ke na mbongo na ngama na bomba kifuna sombelo mobo me mutu mwa elinga briske to ane bembe na morgue to ane bembe na ndako mbongo ke na ngo même morgue ezati na kota na ndako na mbongo na ngana sali kam na pied ponzambe na ebike a opesa il y a centuple il y a multiple ba effort na sala na se mukile ebi angote mais ba résultat nango ezo choquer batu. Il faut me supporter parce que d'ici là non mata sous business class pour la France. D'ailleurs non lu kana futa pénalité na poussa ngwa tata semaine prochaine à Kende. Donc il faut supporter ba élévation à batu. Bo ebi ba effort batu ba sala na sous-solté. Bo mona ka o bo mona sikoyo. Mais makamu na sala na se bo ebi angote. Ba nyongo na kota nzambe bo ebi angote. Or tout le monde a ma fondation mais il y a deux choses. On a salaka. Ebi lobby a ba trahison o nanda kuna na vandi. Toi na gardien na biso mo azana na scène parking. Moi na ki na problème ya fala kota scanner. Na uti musala na zongi to koti si bana na papa Diego fallait na ki ozwa gam na nga ya ba mafuta. Je salue aussi papa Diego Milito. Fallait na ki ozwa gam na nga ya ba mafuta na Ano Beauty na pesi mbote Ano Beauty gam o nga sailaka. Fallait na ki na boutique na ye na ki o récupérer tant na ozonga binanga maman Sarah. Ngabi okoti musala abina nga te na koti te mwana nga fallait basale scanner azana ndako santé za bien te na senga ki meuble mobimba ba relation nga o na yebi ba meka ko edenga me banda na yaki bato ba nga kazela ezate de na vandi apelo ko sala ezate na ese na koti
tikela nga temps moke na paiement to sala ba course na ona bato ba bengisaki yo soko sisi avokende betela nga porte écoutez nga en plein live non sala live aye ko yakutana na papa Diego azumbongo apesi to ebiete est-ce que mbongo wana na kinango besoin te est-ce que nana besoin mbongo wana te na sana ngwata likambo na kinango besoin mais tangu ya ebisi nzambe pambola Sarah monaï pour na pesi est avec intérêt oui avec intérêt za nini travailleur nanga tout travailleur nae na kabeli mbongo et cause avec intérêt pour ça il a ngam sala bien parce que batu on a yebité na sungaka avec quel intérêt et ala batu ba komela nga mama Sarah tala mutaza na Tunisie a otanga classe tika to betata 5 témoignages place baza ba yebi je crois na zwa ki ba capture na chaki na groupe WhatsApp nanga pona otalisa bango ke naza na be forme na sala o mokile ebité na chela ibango tala neti muta na Tunisie autanga classe il faut ça la examen na famille na bango maman banga tindela ke mbongo azobela ana mbongo te mais il faut ça la examen abi maman Sarah zwanga lokola mwana na o adasa il faut na futa $200 il faut na tindela je suis obligé de le faire atana na makambu il faut na tindela yi eza obligation parce que eza parmi ba secret à réussite nanga siko songande na sunga bonzamba toucher mutu moko boye akabelinga $100,000 pour rien Sarah somba lupango est-ce que il faut na bomelango pato faut na simba kisi mais kisi nanga yango déjà na zoloba secret à repesa même na bible comment mais pese repesa mela yo tadi donc koluka ko kwisa ba oba moko boye oyo azana ba sacrifice azo sacrifier na coulisse pour na vie na ye eza pasi ya nzambe faut autoriser yo et là on a linga nzambe pour salara mystère caché OK abomba mabomba mia mutu abomba lobi ya mutu abomba liwa abomba récite abomba na clé ya la vie ou la mort et puis abomba clé au kota na lola sora pesa kangwa ngaja kata ange mo ke yondo bando kota batulola ange wana swaza non kwa batadi ebiki ngaso na finga ratadi ya renga au kota lola te vraiment tala bolingwa nzambe agera kata te ke ange mo boenda bando kabola ba bénédiction bongo so ange wana sepela ane na ngate oyebiki nzambe opambola ngate siko agera ba biloko wana nyonso sala ngo mystère caché donc peu importe yo muto tala ngana ndako ba trahir yo ba salo chantage ba finga yo ba sous-estimer vie na yo mutayebi secret vie na ezaka nzambe batu ba juger onde ba mono lelo moni lobby na yo et comme ba histoire moi je comprends YouTube mobimba ba s'acharna nanga parce que ba sous-estimer nga na nde na zalaka maintenant ici la famille na lobiango sous une émission atadi na osala la bine émission na elekati na ba RTNC na futa ba mbongo bon mon na immeuble na nga ya 2 niveaux et puis na commune eza basi lisande na saki conteneur na chaki ba listre VIP po eza 2 niveaux wana na 2 parking à 2 voitures na ochango $2,000 par appart. Deux fois incitation à la haine et puis ça ramoute ba onde positive nga bokabeli nga ba énergie positive et belé sans le savoir bon tout à fait boyebi spiritualité te donc nga na ko perdre temps na maté Sarah to lingato kabwana to kabwani obimisi sous spiritualité ba yebi spiritualité te parce que makambo il y a spiritualité c'est ce qui pose problème même chez les serviteurs de Dieu papa il faut tozala na kati ya spiritualité na sa moyo sans la spiritualité au vivre ndeni spiritualité nini wana oyo zokolo mais quand on parle de la spiritualité nzambe eza spiritualité quand on parle de la magie les plus grands magiciens du monde c'est Jésus-Christ de Nazareth. OK. Voilà. Il faut bien déterminer, il faut bien définir voilà ça. Kolo magie na kolo spiritualité arande yeme nzambe quoi. Satan yibara na kaka. Donc quand on parle de la spiritualité, de la magie, yeme. Voilà, merci mesdames et messieurs. Namoni déjà papa. Delive boni tala delive Baxel biso delive OK. Merci beaucoup. Delive et continue delive. Merci merci beaucoup vraiment mon réalisateur bon delive. Merci pour 3 minutes au Baxel biso. Mais sinon Sarah, faut luka moyen to kabona ayonanga pour toi na émission na biso au sujet batu bazo zelela na dosali yangote to kabona awa un dernier mot mais avant au pesa de dernier mot permettez-moi de dire un mot et pas à Diego Milito merci beaucoup parce que c'est un monsieur qui a de nerfs solides qui a une personnalité
Et il n'a jamais laissé sa femme. Il soutient toujours sa femme, il est juste à côté de sa femme. Merci beaucoup infiniment Nzambe Azalanayo. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga depuis Canada. Maman Deborah Lubanda, qui loin ma mère à Calgary. Tonton Bov depuis la France, et prendre guérison à toi. Nadia Zouzi depuis Lubumbashi, Mopanzi. Il y a celui que j'appelle Yves Ilunga. Merci beaucoup Nabino. Un grand merci aussi Nabandeko Nyon Sobazuli Bakou Yakolanda Biso. Sarah, mot de la fin. Juste na 1 minute pour Tobé Banatena Moto. On peut Sarah dédicace. Nani. Non, on peut Sarah dédicace. Dédicace. Bandara place au Bandara. Amélia Mouimba. Amélia. Sponsor. Ah ok, c'est bon. Donc voilà. Merci beaucoup na Bandekonion Stobolandi Biso. Na Top Media. Et puis na Saratola TV. Bon mais ça na biso émission na biso eza chaque lundi et puis vendredi. Bon bandomo na ka ngana papa tadi so et puis boza na besoin il y a ba question to bon na besoin to ça l'émission moko boy to parler sur sujet moko boy. Pardon, beaucoup contacter Papa Tati parce que yende penande à tout na ba question. Donc voilà, merci beaucoup na ba sponsor nanga. Madjabou Gospel, Azir, Jimagique Adassa et puis Madjabou Gift. En tout cas, Nzambe apambola ba société na bino bokende liboso. Ya on a lobara avant au sale lo ronions tout chara Nzambe liboso donc yende azala premier sponsor et producteur yaba produit na bino yaba label na bino. Nzamba pambola bino, merci na ba partenaire nanga. Maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, un grand merci à toi. Un grand merci na maman Madolelo na Germanie, Motema ya papa Samuel, merci na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos. Merci beaucoup na Jenny Bet Industriel, moi c'est à Pembe, merci na président Charles Tamboué, merci na Yeme l'homme, c'est l'homme en cœur, papa Diego Milito. Merci na groupe WhatsApp nanga mobimba, merci na babona Tadingalapa, merci na babone nanga président bébé, la présidente maman Nathalie, Sol Mbemba, Ozia Masamba, Makiala Kumba, Dalia Onyema, Edwige Kalala, Pamela Kabea, Célia Kike, la Rose Bonga, Sarah Abouele, papa Edi MK, maman Mapassa, officielle, ma grande sœur na Pession-Mbot. En tout cas, Mifi Andrea, Angelo Carouane, bino nyos, vraiment na linga bino mingi na ba ona bosani. En tout cas, Bolimbisanga, Itala liste ya Moulai. En tout cas, merci infiniment. Merci Pena Otadi Ningo Yambinga l'émission nao. Merci beaucoup. J'en profite aussi 2 petites secondes. Na kopé sambote pa ya Fondation Capibash, na États-Unis. Babik dédicace Nabino, maman Néné Adam depuis Californie. Un grand merci aussi à la mère de Bruni Bruel. Elle s'appelle 1 minute de silence, Blondine Tatala. Merci infiniment. Merci vraiment, ça me va trop au cœur. Un grand merci Nabande Konyon Sobalanda Kabiso, maman Espérance, maman Mapassa na Canada. Merci beaucoup pour Nabassage Conseil Nabino. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bon, des livres étaient derrière la caméra pour la réalisation de cette émission. Bon, merci parce que ceux qui étaient bon mon abisso Nabanda Kunabinote, Jésus-Christ soit y était bon mon abisso les sous avec Saratola. Une façon de continuer notre travail, n'associé à informer Bino. Big up.